Yassika Eyi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Bokoto Yassika yango eye Gavker aye libiso bakisi ya kitoko, bakisi o ezali naturel, bakisi o ezali ko soigner tension, diabète, faiblesse sexuelle ainsi que perte de poids. Gavker aye libiso bakisi o esalemi na ba usine ya ba allemand, donc bakisi o esalemi na Allemagne, mais o ezali naturel, o ezali ko traiter ba maladie o totangi diabète, tension, faiblesse sexuelle et perte de poids. Donc, si vous avez diabète, en 3 semaines, ya pamba, na Gavker, bakisi na biso, o izali naturel, et traité yo, 3 semaines, ya pamba, diabète na yo, et sili. J'ai dit bien, diabète na yo, et sili. Na kisi na biso ya diabète okosalela, ekobongisa na pancréas na yo ndenge obotama nango, na lobi bien ndenge obotama nango, ainsi que kisi na biso ya tension soki osaleli yango dans 4 semaines, 4 semaines je précise bien, ozwa guérison, ozwi lobiko awa na Gavker. Faiblesse sexuelle, diabète, tension ainsi que perte de poids, solution yango wana.
Et puis tout ce qu'on joue en colonne, on est comme Wendeni. Ah, on a fait place. Ma gueule, bah, il est un bongo. Mais Nada, qu'est-ce qui se passe? Na soubi na bilamba. Nada, makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki na yo pino sa nini. O eza chance à transfert. Ni na piembo onye so de. Nada, agence ya transfert na nzela. Ah ba ki équipe adresse te. C'est là on kamba mbongo yebo ko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye na fimbo. Na pisi wa. Ja, minute. O piso tsumu na pata ya telefone. Biso ba est pas biso mbongo na nzela. Kama hiyo tumelenga mbongo ya mwasi. Hiyo na mandeko ndio kwa baraka. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert en mbongo. Totiki lango FBT misalane kazinjo. Soko che azui soki pe kuna bache tozui basora kaka. On sait jamais. Ya mami Toki. Ozali elikia nanga Yesu ozali makasi nanga Yanga tema na pesi na yo Ozali yanga Yango mutema ngai na pesi na yo Poninga mosali, pona tatola komono, pona nini yangai bomo ipasi, minoko pe kolela, mais pour ton lobby, ozali yanga, na koza la moto kasi mokila te, oke seni e koza langa na bapagano. Selanga mai atana desert zambe nanga Naina benga kayole tena di titre yawe Yonde ekimelo nanga zambe
siata minoko kobwakanga te yesu na ngai ata kutu na buki nzela nzambe na ngai napeleli yo zala pasi eleki nzoto me potolobaki tokopambolama tokomi wapi olobi nini nzambe na ngai tikanga te soki asiki ngai akokweya nzambe oyo jalanga ngai tata nzambe Ils nous ont livré un beau spectacle, n'est-ce pas? Et c'est moi comment à Bango? Bango fait bazar na SROTG Oyambi Bango. Oh là 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 là. Vous êtes félicité par invité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, protocole, madame Moutoumokwa Bimawate. Voilà. Même ma frère en Christ va me la caca, madame, les deux affaires. Alors, merci. Dans le nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce ce soir pour la faveur faite. Fais ta sécurité. Également à nous que tu as permis à ces combats ce soir. Je voudrais te recommander cette soirée et prions que ça soit une soirée agréable, non seulement pour le marié, mais également pour nous qui allons participer. Je prie que tu bénisses toutes les étapes de cette soirée. Bénis ce que nous aurons à consommer, à manger et à boire. Je prie que tu veilles sur mon chemin de retour dans le nom de Jésus. Et je te demande plutôt de permettre une chose, que la joie qui est attachée à cette soirée les accompagne tout au long de leur vie dans le nom de Jésus. Je ne permets pas à la main de ténèbres, la main noire d'opérer pendant cette soirée, même pas lors de notre retour. Au nom de Jésus, bénis tout ce qui va se passer. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On peut regagner nos places de spectacle. Maintenant, ça sera pour toi. Est-ce que tous les hommes célibataires vont saluer? Bon, ça va si ma célibataire, on a combien de minutes? La cabine de Bango. Il suffit de la maloma bien de ce soir. Nous t'accueillons. Voilà, la pandémie Lissoussou. Maëlo, Caleb, Josué, Eric. Onga Caleb, Onga Eric, Onga Josué, Yewana, Bakombo Nyonso, Ameni. Caleb change combo. Il est né à Kisangani.
le 8 août d'une certaine année. Vous connaissez qui n'a pas année il est fils de papa Baelo Mbalassani, père son âme, papa en vie, et de maman Angélique Lomami, Angélique Azali. Merci beaucoup maman. Beaucoup Mounayo maman. Il est originaire de la province orientale. Balokele Père Azali. La Pierre Binombo de la Monomonabino. Il est issu d'une famille nombreuse. Bandekona Père Azali, Topé Binombo. Est-ce que Bandekwa Papa Baelo Bazali? Célibataire Bazali. Gana Zaliawa. Bien. Alingaka. Papa alingaka mingi mingi. Couleur naïe et la couleur rouge. Comme plat préféré naïe alingaka dongo dongo na mbizo. Na fufu. Ma. Bisous, voilà. Comme boisson préférée, naïe alingaka top. Top ananas. Avec précision. Équipe préférée ya moka a supportaka équipe moko te. Otokolaka pamba pamba. Olé atala équipe ebekisaka biso mitema alandaka na ye information. Et puis information ya RTNC 2. Pour RTNC 1, information malamu ezalaka communiqué nécrologique. Bato ya RTNC bopelisaka. Comme musique préférée, alingaka musique ya Marie Misamu. Merci beaucoup, nous allons demander à notre roi de s'asseoir tout en applaudissant chaleureusement. Maintenant, nous allons recevoir la reine de... 「 Merci. son mari. Elle est née le 16 octobre de papa Bokota François décédé, paix à son âme, et de maman Marie-Thérèse Ilouka décédée aussi, paix à leurs âmes. Elle est originaire de province orientale. Il est aussi, en fait, elle est aussi locale comme son mari. Voilà ma salle équipe à ma locale. Comme plat préféré, il y a l'obi alingaka pondunalo sonam mystique. Couleur naïe alingaka couleur noire. Chanson préférée naïe alingaka basemba de Sikambukuta.
Le lobeza misalata tokobisa bino te tobenga bango baya kobina boya kobina ofongola piste po mariage eza kaka loketo na loketo banda lelo tilobi loketo na loketo papa lakisa loketo mama lakisa loketo DJ protocole bokata loketo protocole de maman ouvert au catalogue. Le mariage. ozali elikya nanga yesu ozali makasi nanga yanga tema napesi na yo ozali yanga yango motema na ngai napesi na yo
Voilà, restez là, restez là. Nous allons faire d'une pierre deux coups. Maintenant, nous passons directement au remettre. ozali elikya nanga yesu ozali makasi nanga yanga tema napesi na yo ozali yanga yango motema na ngai napesi na yo kasi oponaki ye yopesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yoponinga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nasosela yo sunganga ebongo ngai oyo yesu yoponinga lelo yo yoponinga mosali mpona tatola kombono mpona nini ya ngai bomoi pasi minoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na dititre yawe ozali elikya nanga yesu ozali makasi nanga yanga tema napesi na yo ozali yanga yango motema na ngai napesi na yo
oponaki ye yo opesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini opesinga kote esunganga natelemi nasozela kasi oponaki ye yo opesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini opesinga kote esunganga natelemi nasozela yo sunganga ebongo ngai oyo Yesu yoponinga lelo yoponinga mosali mpona tatola kombono mpona nini ya ngai bomoi pasi minoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na dititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya osiminga na loboko dodo telemo kotikanga te zandelanga ata pasi ata minoko kobwakanga te yesu na ngai ata kutu na buki nzela zambe na ngai nabeleli yo zala pasi eleki nzoto me putolobaki tokofangolama tokomi wapie olobi nini zambe na ngai
se aboyaki kasi oponaki ye yopesaki ye ero asala nde mosungi nga mpe lokola yoponinga nasalela yo nini yopesinga ote esunganga natelemi nasosela yo sunganga yawe ebongo ngai oyo yesu yoponinga lelo yo yoponinga mosali mpona tatola kombono mpona nini ya ngai bomoi pasi minoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na dititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya nzambe oyo ntango makasi esilaka aya yesu yaka osiminga na loboko dodo telemo kotikanga te nzambe nanga ata pasi ata minoko kobwakanga te yesu na ngai ata kutu na buki nzela nzambe na ngai nabeleli yo zala pasi eleki nzoto eputolobaki tokopambolama tokomi wapie olobi nini nzambe na ngai tikanga te soki asiki ngai akokweya nzambe oyo jalanga ngai ye tata nzambe
kiero asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini opesinga po te esunganga natelemi nasosela yo sunganga yawe ebongo ngai oyo yesu yoponinga lelo yo yoponinga mosali mpona tatola komono mpona nini ya ngai bomoi pasi minoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na dititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya samboyo ntango makasi esilaka aya yesu yaka osiminga na loboko dodo telemo kotikanga te zandelanga ata pasi ata minoko kobwakanga te yesu na ngai ata kutu na bungi nzela nzambe na ngai nabeleli yo zala pasi eleki nzoto me potolobaki tokopambolama tokomi wapie olobi nini nzambe na ngai tikanga te soki asiki ngai akokwea nzambe oyo jalanga ngai tata nzambe ozali elikya nanga yesu ozali makasi nanga yanga tema napesi na yo ozali Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade
Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawataille.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. awa nzambe na nayebi te siko jour akolo ozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka alobi ti na yo tuni osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yebukoke. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye fimbo. napesi awa opiso tumu biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kasi njo akemba soko tie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mamini tokei ashanja bomoi nanga lolenge ya kozala nga sae abongola bomoi nanga o yesu yoe masumu na ngai komi lokola ngola tambe na bomboye yondo limisaka nga mpe yo mpe tolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kino suka ya bomoi na nga sunga bomoi na nga yawe tambusanga na nzela ya nsemo
papa bozali moko sala ete yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo pembo nanga toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye ngai na ye kotombola trone na lola ye rabi ye lipasa na nkembo ye ata makasi esili ye papa yo nde opesaka nga makasi ngai nasala na kasi nelanga na yo we yo nde opesaka nga bilei ya molimo kolo e ya mosunyeza ya pamba e ya molimo yango babengi liloba na yo shila e bomikisisa lelo yo nzamba tombola bino yawe na bala ya maye lipata na nkembo e rabi e nzeta mobeseka ukakate elike ya basantu kolo e TV Kitoko, rien à dire.
et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque. Rien à dire.